na âge ya mayo tomboli na maboko. Olakisi na maboko. Kotomba maboko lakisi. Ndenge tombola maboko. Olakisi na liboko na nga yango. Na âge na yo. Problème na tension. Oh. Lobisa ba toi. Ah bon. Lobisa ba yaya. Ah, kotomba liboko nde lobisa ba toi. Lobisa ba toi makasi. Ya to yeba to mababu nso bilo bitumba mususu ndoka zande. Eleka kala. Bango bazala ngo kaka. Ah. Ama. Je dois comme quoi. Je dois avancer le bêta. Moi sona ninde konanga oyabe avançons dit. Ça faut mettre carbone pour faut sangana. Merci na zanabino. Quelle que soit difficulté na zanabino. Voilà. Momona. Ikangami bravo. En tout cas, tobeta ta maboko place tozana ndako. Tobeta ko mama maboko pona ndima kite, tobeta pa maboko. Pour tout le monde déjà va précipiter déjà, on dirait va précipiter n'était comme il y a ko wele là. Pour côté kuna to monde bi eza fête ya SBzo balisa. Koto biso koto mama sœur. Ezaka de fête so bato we ga ba mampala msunde sko na ngate. Ko sauter na question ponga ba monde ba tuzo Marisa na agitation tozo ya ba mikolo. Agitation wana za mikolo. Fête ezaka ya ba artiste et comédien. C'est muta wela weli. Bandi na hiérarchie. Ekida. OK. Agitation ka. Ba fio ba fingaka bato. Aya banzi koloba ba moko. Ba artiste ba sundoli bembe ngabi. Oh. Gabi botika na babiloko bo biso batoto na tongo to ba tuté. Ba sundoli yango ndenge nini. Bino bozaka ko besa repression ba. Mutu akufiso na butu biso to yeba etenga kuna baba moko mena yebi teke. Mutu ngo za na babalo. Voilà. Mutu babi ke o abi abeta nga magoda na marti so ka matanga na moi. Loko anapelinga ko yema heureusement kuna bongama. Heureusement ko to souleva ngo. Balobi na marti. Wana seke bembe ni ba grader. Seke bembe na ngai. Wana seke wana yote seke bembe. Wana bembe na nga. Emilio wapi? Oyo za na groupe mo boye bayoka na gapo na ofinga bato. Est-ce que je peux ba ofuka misao? Jamais ti mukile ekufa. Bafuka misio et puis babinisi yo. Jamais ti mukile kokufaka. OK. Attention sale mutu mabengo ya ndeni. Jamais bafuka melaka nzambe uta mokilite. Jamais. Na kokite. Na kokite. Mayo kokite za bande ko bafuka maka. Basengi pardon et puis babinisi bango. Siko ya mai. Nde bato baloba yo tandaka mbetu na tomoni pas nos propres. On ça makasi na kotanda mbetu na ko classer pota déjà place ozolamba propre qui mutu sala bi aboma yo. Aboma ya oloba no. Oya ye alatisi yo. Bon, na longa na bata ba polémique à salité wana. Voilà. Mutu aza na niveau assez, azali na niveau assez. Très bien. Otali boye bato baota commentaire ya kondima kaka bango na bango nde baondima bato milangwa bango ba bata milangwa bango na bango bata milangwa kwa tana ba commentaire wana biso tana ba commentaire bato ne ba boya ngo bato ba boya ngo bato baondima ka bata milangwa azana bato ba melati tongo moi mo sa ba mela 5 6 bouteilles 7 bouteilles 8 bouteilles bango bata milangwa.
Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, ne disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires, nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent, mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau, seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. On bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Ya maiti bolesi kaka. Bolesi kaka ya la bakindoki. Kindoki ni? Bon basol bateno on la baba no bimisala ni na video bo sala ki bio mamo seka nela ba. Kenda kana yende ve. Yamago. Kenda kana yende ve. Ouais, vous avez l'inspiration. Yamago. Siko ya laba. Mamo seka kuna zozo beta milani gigi. Bwaka sombo. Kayo mtabanda kwa. Neni santé. Ouais, mon kim. C'est peut être les lotos liens. Et mon né. Nga moni angolo. Boingo. Bolimbisanga. Na osale mission na cash ne parce que naza un peu arrimé. OK. Donc bolimbisanga vraiment. Hygiénique té. Très propre. Bon moi. Très hygiénique. Bolimbisanga vraiment. Voilà. Maintenant le ba eyokana. Eyokana. Montréal habité c'est bon. OK. Biso mnene. Nanga mo pe na bangaka. Ngolo. Nzombo. Ngolo te. Nzombo. Nzombo na mone na mabele nzombo. Aka mabele? Ya mwana. Mabele. Nzombo. Mabele yango na se. Ndeko ba mabele manzombo. Ba mabele manzombo yango. Yango. Nzamba munene. Mabele manzombo. Osko ya sosi. Nga mamba sosi na te. Bo mona lelo don na olamba na bino. OK. Na olamba na bino pe na osa sosi te. Nzombo ndo mona na okata ngo to sala ngo ba démonstration après la liboke. Ya liboka nzombo. Liboke nzombo. OK. Mais ça liboke moko na otsana na moto. Et puis na osa liboke na ndunda na dongo. Na kata liboke. Na kata liboke. Nzambe na ngai na kata liboka nzombo. Na nga osala moi babilo moko za pas comme les autres quoi. OK. Liboke ya nzombo. Moi je walo na epsa bino na dongo. Na poto ko loba ngo na bino osala. Voilà. Na bino osala ngo. Ko leo na osala liboke ya nzombo. Na dongo. Na ndunda. Ndunda bitekuteko. Oyo ezaka mbinzo tolia mupanzi yango mona tango déjà na mai. Na mai lembaka. Donc on a na mbinzo na biso awa boko ya na table. Boli msana adressa déjà table Mais je dois fier obina de ça bendeli. Tellement de ça table bien bien on a ça. Donc manger bien partout on bien. O klasa pe otanda mbetu bien pona propre mais angeza pona mibali te po mbetu neza pona nini kasi pona nga moko pona bala te alors na lalisa pe mibali na mbetu nanga te jamais
bon ata mutu mota mwa mbali mota lala kuna ka bana kasi mbali abika lala alobi ya komiti kasi ayebika lala aya oloba boko mona na makemba na nga voilà makemba na nga parce que liboke tolia makemba awa moni naza boye biloko na nga tuna sukolaki naza na légume na pilipili voilà donc mélange de piment awa l'épice déjà yo kata wow déjà biloko tout déjà eza déjà bien nasalaki yango po donc bakasa na nga bakwanga moni dongo solo bien munene en tout cas solo atolia omipende ide akolia nasala solo mpe katolia pembeni donc okay aubergine on otia na mbinzo donc oyo ekota na kati ya ndunda donc so natia ba bangala to pe mutu nyata kolia na mkongo mutu nyonso kolia na ye mutu nyonso vraiment akoki kolia na ye eponi ekolo te vraiment. Ok, merci beaucoup. En tout cas, félicitations vraiment. Ok, merci. Propre. En tout cas. Vous avez un exemple à suivre. C'est ça. Vous allez à Bongo. En tout cas, vraiment. C'est ça la makambo. Oh yo. Batu ba Hollande loka bien. Ya mabete. Bébé pesa un bassin. Opération na nga na obanda vraiment. Bakasa oyo balola pena kisi pona tala bien bobo la pena bakiti po bozo atana bino si vous pouvez beaucoup suna kana mesa wana mesa autopese mesa bolongoli ka biloko wana pona batu balete suko ya mai nde batu baloba yo tandaka mbetu mais tout le monde n'est pas nos propres so za makasi na kotanda mbetu na ko classer Pourtant, déjà, place aux Olamba propre qui tombent. Tout ça, le bi abomayo. Abomayo, le bano. Oyaye, à la tissio. Ok. Bon, na longa na bata ma polémique à salité wana. Voilà. Mutaza à niveau assez, azali à niveau assez. Très bien. Ngai, nana ba pasteur, ba maman, ba papa, ko ba pesa nga conseil ba oké loko mbala moko ko benga. Balingi te alors. Tikangula la ta poto. Voilà. Au matin gaza kasi na bimoko batu baloba 15. Voilà. Comment oyaka na moko mais 155 émissions salama. Na zabo na mutalu yalo. OK. C'est pourtant ti siko ba sa makamba salite ba tsaka miniature nanga. Voilà. Nalinga na jeune moto na succès hein. Moto na succès. So tant otala ba biloko ya bongo o eza pena ke lo mwa boyo sali na ote mutabandi koloba ka mbala moko. Esala ka ndeni. Bon, nga mona ngo muto esoli ka échoué échec nde sala comme ça bilobe là bon. Nga ce qu'on a seka kapo na kombo quoi. Voilà. Ça va peu bien. Au vandi bo place mo ba sala makita ba yokani. O za na groupe mo bo ba yokana ka pona ofinga bato. Na jeune parce que yo pe ba ko fuka misao. Jamais ti mukile ekufa. Bafuka misio et puis babinisi. Jamais ti mukile ko kufaka. OK. Ata so sala mutu mabengo ya ndenge. Jamais bafuka melaka nzambe buta mokilite. Jamais. Na kokite. Na kokite. Na yo kokite za bande ko no bafuka maka. Basengi pardon et puis babinisi bango. Ndenge ozotumba bongo poani. Na otumba bopo bakasa so na sali liboke ka normal et pasukaka. Yanga po elemba. Na tumba bopo elemba. Po l'air ota liboke e vandi kitoko. Teme za liboke moto ota na nzungu. Bakasa vraiment et pasuka te. Po to lia biloko na goût ya bien quoi. Il me répondre à la question dans matin. Question ni ma chérie. Parce que question dans la tunité. Est-ce que ni oh ne bande kono ba comment senga senga ba pardon ba comment ko fuka ma pa binisi bango. Est-ce que Marie-Jeanne vraiment na kilo non nyoso tout na valeur oyo yebi. Émilie, est-ce que comment tu na ba niveau wana? Te na lobi jamais te. Na loba ki na répondre ki yondo ka na ba jamais. Donc nga jamais na ko fuka ma jamais pona muta mokili jamais. Attends, tout le monde a laissé pendant les premiers les 30. Et simba te. Moto zaki maman, ça maman ma bekasi. Maman a besoin de 5 pardon. Mo fuka mate. Na fuka mate. O chap maboko likolo te. Classe. Attends, tu passes en gopé le kito. O moni amope.
faut toyeba mpe kopese nini pauvreté voilà na nzala nga nde naza boye nazwaka na nga te ocomprendre mais todébrouillaka mokie wana nalukaka nalia bien naluka mpe na garde dignité na nando fuka me mutu nando olela nando mbala ombana osala yango te lelo otango omona baninga na tokende kamba mwa tobetaka masolo mbama baninga na oyo bazala penaki na kala wana ntango otala boye basala pièce moko boye cartonaka mpe lelo oyo abunga nzela akóma na ye kaka moto akolobaloba moto akokoselaka biloba makambo esalaka ndeni esala nga mpasi mpo baninga wana na banda olinga bango mpe mingi na banda en tout cas tokosaka mpe te voilà na nda olinga bango mingi makasi mpo naza na otala mpe na otala bien na ndai koapprécie bango mpo nga azali na kosala nzonzingi te ozomona nazala na nga l'époque ntango bao baosala nga bande na kosala te na otala bamosusu na ndaku me na bande na bateatre bayebi kala mo ndemo bateatre osala te ovai no na ndaku olula mpe bango osepela mpe na bango donc na ndenge wana kua otala bango kitoko wana nde basalaka omona bango mpe na bandenge mosusu yango moni pardon otabepemeni na nga bongo oyo tela biso comprendre elobi ebele otana kati na nga bongo oyo tela biso soko Marie-Jeanne na alakisi okotanda mbetu makasi bongo sala eza mama bongo mama te nani mama bavagin mama bavagin nga aza mongala moso otina ta na lupango otina ta na balabala na mongala moto bamona bamoi mobali akoti jamais na ndako omona oyo tuna ta na lupango ta na bakartier baoyi biso bongo bien mpo na respect na yo moko mpe na fami na kauka me moko nasondaka oui nasondaka ngo nayaka vraiment boye ntango makambo yaki ya kotana mbeto yaki nga mandaki nasonde natuni baerik natuni bamaître awa natuni presque bato ebele babi mais ser wana kutu biso tokamwaka nde tomona ke tokanisaka lokwa mare mosusu ondire aza motu moko baza des fois na tomona mare te na quartier omona take o tonton moko boye te tomonaka bacomédienne ya basi kaka bato bayaka awa ya mibali loba eza mwa nini mwa elubu omoni bango baye to tournage nga nayaki kotuna wa nga na kola si na zelo ko nga nayaki ma kotuna en tout cas Marie-Jeanne en tout cas félicitations vraiment et surtout premièrement pour la propriété merci beaucoup wana nde kombo na nga propriété nde kombo na nga vraiment boye bien yama ilelo oyo baninga misusu bazobala kaka na kati ya cinéma baninga misusu mpe bazozwa bazokwa table oyo bakutanisaka bino wana bakouple nde batiaka bino ke Marie-Jeanne Bololé akojoue na mutu boye akojoue na mutu boye lelo oyo baninga misusu base retrouve ne tomoni mama Esther na papa na biso Jaco otangi Gingombe te Gingombe na Merdi oui papa na biso Gingombe na mama na biso Merdi tozokende malembe na bacouplete merci en tout cas les tontons des immatures na pesi ombote eza pe mnini en tout cas les tontons des immatures na pesi ombote lelo koto tomoni pe les tontons des immatures Gingombe na mama Merdi tomoni Mabidi na Aminata tomoni pe dabandeko baza tellement ebele elelo oyo toyo komona mama na biso Esther na tonton Jaco esalaki yo ndeni no ntango oyambi nouvelle wana po todéveloppe malamu liboso na ndimaki te nde bato baobenga nga bino eza babezi tosalaka nayebisa ye bato nga abi te eza nango beze eza nango nini te bato ebele bayebi ntina Brazzaville batuna ye nga mama mare bio mama Jackie donc niveau zanda alisi nga Marie-Jeanne nga abi te mama eza bongo te Fifi Bolili atuni nga abi te ole na ye monaka eza réalité moise boyo okosaki ndeni eza papa Doris moko ya mama Doris moko ya mama Natasha ya bino yango bana papa Simoki Mbango papa Doris penda tuna nga habite abi Marie-Jeanne menga atuna kyo okosinga po aninga mukolo nga habite papa limbisa nga pe na yeba ina ngati là na moni ke ba confirmer ngo po baliani
Baliani ko? Baliani. Baseni ni? Baliani. Kolia na ndeni. Baswani mbebo. Baswani lokola bandeke baswani. Oya sui moninga sui. En tout cas bon nga ba fleur hein. Félicitations liba les a partout. En tout cas. Ezate ke obolinga na kabino no, ezaka ba obalingani. Comme ba musupe balingana pe et ça ça m'a pété donc ainsi va la vie hein. Eza bolo côté eza nité. Mais lelo o atomoni tonton Jaco kuna na SB. Koto mama Esther na famille Libota. Na Bella bandeko. Poto moi déjà ba précipité déjà on dirait ba précipité ndete komi ya ko welela. Pour côté kuna tomoni ba lobi eza fête ya SB ezo balisa. Koto biso koto mama Esther. Ezaka de fête so bato we ngaba mampala musunde sko na ngate. Ko sauter na question après ngaba moni de bato so Marie-Jeanne agitation tozo ya ba mikolo. Agitation wana za mikolo. Fête ezaka ya ba artiste et comédien. So muta wela welit. Bongo comédien comme tabali. O balika comédienne. So muta wela weli bon ngana san bon muta weli so ngana ke contredire. On a biso ka agitation. Tozo ka ya mikolo. Da batu ba welela liboso sa randage bazara ba agité. Te na bibongo te. Na lobby agitation tozo ya mikolo. Abozwande ba agitation mikolo. OK. Ko tozo ka agitation. Bandi na hiérarchie. Ekida. OK. Agitation ka. En tout cas. Jitema. Marie-Jeanne yebisa biso nanu. Lelo o batu nyonso bakoma kaka. Baptiste, outa pas Baptiste, outa pas Baptiste. Avant pas Baptiste. Te wala bongo c'est émission so kama na sala. Na outa pas président Baptiste atteint, na outa pas Papa Joe. Ngala zaka ingratitude. Vous comprenez? Baba ingratitude est condamnable. Tu vois? Nga na uta na bande pas président Baptiste te. Avant na pas président Baptiste na passé na 3 groupes. Na groupe les champions à Papa Joe. Bozo kanga bien. Très bien. Groupe les champions à Papa Joe ana Braza. Donc de to sa émission bo lobi ku na za na Brazzaville. Tout na président nga liboso Papa Joe belle fille. Bon moi appelle dans ça va vidéo. Après il y a 1000 solutions. Là bakaboni na bande pe ko évoluer ce qu'on a les champions de 1000 solutions. OK. C'est parlant de si quand tu as eu beaucoup na ba président Baptiste, vous comprenez? Donc là nazaina na tant nazaika na les champions à Papa Joe. Là nazaika na les champions, nde na ki ko kutana na président Baptiste, tu vois? Voilà. Bébé on peut sanga bassin. Nde na ki ko kutana na président Baptiste. Oh, ezama ya moto hein. Ko lupanga za kate mama. Toza ba lokate boluka ni. Mboko pesa makambo belé. Ko pesa ngate. Longo na wa. Eti on se kunga na samisana. Ono tonde na maya moto elemba lemba te. O zanzombo. Omoni ezana ba na bazé nyos. Yango mo na tango na maya moto. O memela pelutu hein. Vraiment yo sieta na bo. Yango omoni ezakana bazé. O sieta na maboko te omoni. Bocha na maya moto longo lisé en tout cas. Na longola ngozé. Zé le quoi dongo. C'est aussi la nyonso. Ata na maya moto wana. Et si la nyonso. C'est ça. Ba mama boye kola kolamba botala maindenga zo sala boye kola kolamba. Ya fait vite mais là na bassin sala ta ezate. Mais lelo oya mayo po uti ko ningisa
koningisani ezalaka mutaleka boye Marie-Jeanne mutaleka boye Marie-Jeanne likambu na yo oyo na bona nga na bona nga koya na yo problème sisabidimbu te basi c'est wana te aza na raison na mokifo koboyaka no makambo moto mosali boye te ya boya to bakokotela bato bonganga yo oboya makambo te tout ça ini yo kana et mayo na besoin eboka bon Montréal ba monde sike le bandi sana pembeni po mbeli opunzeka na mino yesu mbeli ya mino makasi awa na kata mutu ya bowayo alokwa nguma oh boya bomo isina pa katiti ngamo même place banda oboma nga bi nazo kima comprendre na kata ngo parce que na longoli mais Marie-Jeanne c'est comme ça Dieu kobima no vraiment ezaki na mingi pas président Baptiste kobima ya koyebana nde pas président Baptiste OK wana to lo bande bongo là na esa film ya Marie-Jeanne Bololé OK wana okata mutu jusqu'au bangato ngaso lamba boende mobali alia wana papa tanga zolia c'est bon vraiment po yango za na bloc belé na kati na protéine nango te eza na musuni belé quoi nzombo za pena mukuwa te ngamo même na ndako bayebi ata nzombo okaukiza ni suba olamba ba panza mutu te yango evimbaka ayebi ke ngai na lia kaka toi nzombo eza ya okauka suba ba panzi mbisi seke ngapelo fona mika mutu nzombo wana se bobunda na mai mwe bitumbe bima pomona bobi dalinga kiapi à voyager aza moi petit déplacement moninga ngata no sala bo tselinga mai mo na moto tselinga mai na moto c'est que na aidé yo te yo samusana yo samusana ntomta musana yo samusana yo et pour la rapidité na kasi ande tsazaki wana nzombo bomona ndenge azokata ndombo na okata bomona ki nzombo azane bomona azane penza na ba salite mingi te wana ezali pe fo kolongola ngo ka nzombo moko bokolonga ta 10 personnes omona tipo yango evimbaka na mo pe yango ndeza on bekai te eza ne kai normalement nzombo ezaka so des sortes OK oyo nde eza na pe eza na bekai eza pe na ndenge basalela yango mpona kolongola bekai mais en tout cas nakimi songe o métier pasuki kaka esala yango bololo te non nde toyoka ko eloko wana bololo se pasuki bilo nyonso ekomi bololo ata na soso epasuki eza pancréas babenga yango pancréas omona nzombo nde ezobimisa yango biloko bateka yango cher en tout cas ata kutu ozokata nayebi ke tozosala déjà attention na ya mai ntango omonaka ke mo mpe filme mo mpe ekomami na bela 3 4 5 filme mpe oza te oyoka ndenge nini bon toa bato oyoka mpe mwa mpasi me nga sikoyo bato bayebi nga balandela nga mpenza mpe bayebi idéologie na nga natrouva makambo nyonso mokili normal voilà euti osalama mpe
esalami mpe so bafilme ebele esalami mpe na koti mpe te bato mosusu balobi bebani na bela aza te bomoni te bomoni ye kuna nde batraite grâce alongwe lelo nde batraite grâce luzolo ke babebani na belvie aza te amanke ici mpe changa respect amanke nani kati oyoki ka bongo nga siku nazali moti nazala ndako boye makambo mosusu tema youtube ango nakoma mona trop sale nde mosusu na makambo ebele mpe mwana oyeba te ambasalite komi trop biso baoyo mpe basala nzambe ka na miso pardon miso na bango ka likolo na biso joyeux anniversaire pasteur Flamme Alain Flamme donc wana vraiment mwana classe na biso tona bana classe tanga donc bana classe mwana classe na bino ya pasteur atene de lingwala pasteur mais yo utana atene de lingwala ah bon na buka wana ça ba ancien wa mwana classe ba Marie Jeanne mwana kabamba joyeux anniversaire babi mievo yo tanga alise kabamba te ngasko na kabamba eza place na bota mima ya lingwala OK ça ba lingwala so otanga na terrain de lingwala olobi bakoti ona kati ya groupe biso tobeti basket na lingwala Carole Dembo pasteur Flamme pasteur Aimé Bokikete pasteur Samuel Bandubwila presque bakoma ba pasteur pasteur John Mbimba Dingonda wana ba pasteur na biso je vais me dire donc ba pasteur na ba banda ngo bo mwana banda to tanga obika classe za kinso tanga pela ba yaya ba on se parler qui donc za bon ya mayo ke o silisa kite bano bo mona na retour ani na question na ngai na linga pe na ndena yeba po bato musu bazala se bakoti bango na film ete ba révolté te ngai même miye mo bela kamo bi Marie Jeanne memi ko yo tourner te ngai bi obenga ngati yo zunga na problème ngai bi bonga mna mitaka na casting mais yo mto en tout cas abi naza mutu mais yo na ko bosa no te eza nini ngai bi eloko te abi la linga na ngate Marie Jeanne ngai bi kutu nazana na film mais na sengi vraiment na ebi senga bino nazo kende kokuta na mama Jackie Mère Bio na okepe ba mama mo famille bota bauti mama biso na mama Jackie Mère Bio auti Amérique mama Jackie Mère Bio ya ngo mbote mama Jackie ya na okekuta na ye to kuta un peu na Siana donc on a Marina to na ba ta famille bota to okepe na kada musa na ebisenga bino fa na tourner vendredi biso to voyager le bimek d'ailleurs moi pe no sengi ozala te na senga bi mokonzi ekolo en tout cas mokonzi ekolo lokwa Sylvia comme po Sylvie mtatinda ka po yaza CG ye mtatinda programme bino osenga Sylvie te yo moko ndekolo compagnie voilà on a biso ka que vendredi eza vraiment toza na Brazzaville soko ko tika ka programme mardi et sanga bien parce que tozonga dimanche mais bato mususu bazala raté bato mususu babengi bango tasali bo a révolté aye ko finga na ebike bela ebike Marie Jeanne naza so na tourner te c'est que yemo ko ebike musu rôle les ana te comprendre mais au benga kaka il te sengo tourner te Marie Jeanne ozapi na ndako ke na restaurant gabi OK eke na restaurant nazo nzete na mba mona ke zigida nga pe jete maman zigida zigida maman semol yamai nga sesa ngo ba blague te yamai to sula non pembe ozwi nzete mba moke zigida otali tete masanga nde baloba ki omelaka masanga ye soko azwi kaka mbongo bomba moko zigida jamais nga toyoka yo boka masanga mais nakamo nde olobi semoule tomate banini tokamwa bakizengi nyama bato betanga so yolanda bango bakizengi yolanda bango atuka bebe donc kasi mosa pembe ya sangelo na tsaba basali ngai omoni nga na obangana te
namelaka 3 bières. OK. Pourquoi pe na maladie te? Pour maladie te. Na kanisa ko ngo kosa. So le baki de ngana ba que Marie-Jeanne ngana ba suka kaka na 3 bouteilles. OK. Oui, bien suka na 3. Na bi ko suka na 3 bouteilles. Te on pe maladie te. Na pe maladie te po. Na boya ko mela masanga. Omoni ka ndo mona oyo. Eza na bangala penza bazwa yango babongisi yango bien bien. Alambi yango. Lelo ka ba maki nango te wana ya mucho. Wana za mucho. Ona olonga nde mafuta nango. Otani boke. Biso to bangala ti. Omoi biso to bangala ba biso ebele boye. Eza nde na ba biso ebele boye na michopo nango pe bakolamba. Biso tokoli biso zali na famille riche te. Mais tokoli na bio. OK. Biso matando ke ona tana ma osomba ka ba biloko ani to na biso ba famille ya mbongo te. Famille ya babola bande kumba bakela mais to bandende ka kolia bien. En tout cas. On attend basomba ba biloko ya mona na mesana na koli na ba biloko oyo. Pone ça les belle manjombo. Na modèle mozo ça elango ya moto ke. Ayebi yango vraiment. Omoni njombo ko lukate ko eza na ba manga tuki ba matokolo ezate. Oh, nyonso na misuni na misuni. Misuni na misuni. Bébé, mais là citron. Mais là citron. Comment j'ai quoi bolamba bona la sa maman. Maman leki nanga. OK. Bon mon maman bisoti. Maman azana no jeune wapi. Maman bisoti 70 ans. Azana no na ndenge ya otala boye. Makasi binozo mbinga yango. Tampote. Eloko te. Ya mainga pe na mona na mama biso naturel mais moni biso ndeka ba tampo maso na ba tampo te mais biso bana mami moni mama biso kitoko mama zana mais yo pe ça va eloko ezate mama biso mama ça kitoko na moni ça va vraiment maman chérie za kitoko moni eti biso to afanya ba pembe biso ba to pembe ba ndundu ba nani donc famille na biso nde pa na yaki boye pena surtout nde namona ki naturel en tout cas pena nazo jimele pena na tala pona yo kaka mutu malobaka akutana wana boye na yolo okima ye ozaki elongi naturel mais elongi naturel yo tamboli siko bato nyonso bamoni okimi su mutu po nga na kamwe peut-être alingaka filme yanga lokimaka ye siko yo otamboli elongi naturel bamoni alomoni mutu okimi siko oyo bamoni yo wana baya bato te vraiment te ba wana ba vegle yende moto aya imbo akata na singa bosana kolo na ye cercle sere mama sere cercle en tout cas mai po aboniki makambo te na banda una classe biso zaki penza moni bano bazake mukimiki baki fundo na bureau mais bamona ka oza mayele voilà de biso wana sona ba pasteur Samuel Bandubwila yama lelo oyo affaire ezake ya ko toucher ba personnalité na bino ba comédien nde to moni ba kotiti na profondeur ya kokota na et pas maman ya président d'Acosta kokota na profondeur ya maman na bango ko finga maman na etina ba insanité so bité tant que bino mo ba comédien décision nini bozo rapport na ba personnalité na bino Tsamai nyamaye biti soki papa na biso Christa Bosembe asuki ka na TikTok c'est bon soki asuki ka na TikTok ou bien toi ozo ba mesure mosusu ozo ba mesure mosusu na yebi te oh là là moni mboko lelo etikali ka to ando bundaka kasi tipona moni baautorité ya mboka bato bazofingana baosala boye na moni décision moko baozwa te sikoyo seke fo biso moko to se faire justice justice yango nde ya kobundaka bongo sikoyo tosala nini
ntango bakonzi ya mboka baomona babiloko wana baoréagir nini mais bino moko nano Ya, s'il te na plaît, association na bino boza na bakonzi oyo baza likolo secrétaire azali omoni naoyebi président azali naoyebisa bino une chose nga naza na eloko wana etikala nga ti lelo me nasala nini naza na lelo bakoma kofinga nga na makambo ya lokuta pourquoi parce que artiste moko akufa artiste wana akufi nga kuna yeba te nzoka azala peka na baba moko na ngai ye liboso kuna mais boza veni moko nayebi sikoyo bafille oyo bafingaka bato aya bandi koloba mbala moko baartiste basundoli ebembe ngabi ngabi botikala babiloko bo biso batoto ye na ntongo to bato te basundoli yango ndenge nini bino bozalaka kobebisa réputation ya bato moto akufi soki na butu biso toyeba ete nga kuna baba moko me nayebi teke moto yango azala na babalo moto babiki o babi abetanga magoda na marti soki na matanga eloko wana mpe elinga koyema ye heureusement kuna bongama heureusement kuto souleva yango balobi na marti na bavesiere wana seke bembe bagrade seke bembe na ngai wana yo te seke bembe wana ebembe na nga milio wapi si apata kundu aliboma tasiko olobela ko bato baoseko aliboma di aliboma yo en tout cas oloba siko likambo bato baondimo te okosi otali boye bato baota commentaire ya kondima eza kaka bango na bango nde baondima bato ya milangwa bango na bango bata milangwa bango na bango bata milangwa otala bacommentaire wana biso otala bacommentaire bato nde baoboya yango bato baoboya yango bato baondimaka bato milangwa bato bamela ti tongo mwana mosa bamela 5 6 bouteilles 7 bouteilles 8 bouteilles bango bata milangwa oza na tonton mo atia vraiment commentaire abinga na yebi Marie-Jeanne depuis abi okomona ye na baloyenge te abi okomona Marie-Jeanne wana na nini te abinga ma na vandi na ye na poli na ye omoni biso vendredi passé non c'était encore quel jour dimanche passé tellement tobino toke soutenir Aziza to se soutenir na mafinga te vraiment tokende to soutenir ye yaya bassin te na ti boye mpo pesanga bassin na sukola mbisi tokosoutenir ye na mafinga te normalement parce que asali kermesse bilenga Dallas tu vois mama Aziza azwi stand na bilenga Dallas azwi stand te ye nde aza organisatrice ye nde aza organisateur au deuxième édition ya bilenga Dallas nanga te se nayebana linga nayebisa ye vraiment nazwa stand rince opesanga donc tokendaki dimanche tokwa toyebaki concert eza wana jidola robeta abengisi biso boya ezala bongo voilà nga kutu kaka nde naza boye na bagripe na ngai nandaoka bien te ezala nga eza mama oseka eza manga mais tozalaki oblige asa nini ya okende biso eza bongo tose soutenaka na buzoba te tokei viens avec ça bébé pesanga mpe mungwa wana nzambe na nga makala ezoleka kaka boye ngai ye pesa mungwa natia na suka nayeba deja kokanga liboke no time ozomona elekai nango bien elekai nango bien donc toke na biso tovandi tomoni 23h tozonga parce que biso toa baresponsable toa bato balala na bar ti ntongo te vraiment tomoni 23h mama oseka ifa zonga nga mpe fona zonga mari nazonga toyebi ke elobi nango tournage ozomona donc c'est un peu ça dio na yo na mama oseka dio wana na mama oseka bopreparaka ngo to ezalaka kaka ke Marie-Jeanne moseka action mbala moko nde ezala oboloba ke improvisation ezalaka ide oyo eyaka kaka wana biso en tout cas topreparaka na biso te ezalaka nde théâtre baba toute idée qui vient subitement sur scène toute action toute idée
qui vient subitement sur scène. De mon yango. Yaya cuillère. Ah, wasko moi ya moto po kota. Omoni? Est-ce que moni za suna zei? Te za suna zei te. Suna zei te. En tout cas. C'est encore. Awa tandeni nzomba fele makaka. Mbi esilize nyonso. Esili nyonso. Apenza ze nyonso esili. Ezomona. Onde na osukola même tape mungu asa nini? Ekota. Okay. Okanga étape par étape. Okanga ti. Siko na okende na opération ya kosala po na tia bépice. Donc nyonso opération na tia na kati ya bassin. Et bépice po tiaka na kati ya bassin. Nazo sala ngo vraiment. Bébé pisanga bépice, pisanga tout. Iboka. Donc na osala nyonso ekokota kaka na bassin oyo. Donc evanda nanu kotaka nesi biso batoliaka bapilipili te boye. Donc c'est que na tia pipila mbuma mpo na ngai na tuta na ngai na tuta na balola mais naza obligé liboke moko na tuta pipi moko na otia te po balia pipi te oyo fe maka de maboke ala normalité ekobima ata 3 mais nayebi te sona kokoka yango. Merci bomonaki bépice na nga ndenge nasi na katikati na présentaki yango déjà. Voilà. Sikoyo nakomi na opération débarrasse na bamoko. Oh là là. Et puis sans plus tarder bakasa na biso il faut boyeba te tosukolaka bakasa oyo kasi ataki yango na moto ndenge eyai kuna mpe kozala mabele ozomona il faut ezala soin en tout cas. bato ntina po to omona afi bikembo azosala liboke po aza mongo mongo mokongo ezalaka plan préféré ya bamongo ezalaka plan préféré afi bikembo aza mongo mokongo ndeko na ngai mokongo na weli kaka kota bakongo kota mongo te yo weli kaka kota bakongo nga na weli kaka kota bakongo atukanga kote nyonso yo kote nyonso tu babenga yango bokila lokondo. Voilà. Yo kote nyonso tu eza yo ezala nango na lisumu te Marie-Jeanne Bololé lelo oyo. Elle c'est lubo na osa pe ya bokila lokondo noko nanga. Notre manager de Lix, le plus intelligent, Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse en tout cas. Noko nanga mutete la. Vraiment. En tout cas, Marie-Jeanne Bololé lelo oyo. Baleki bazoya ndesi na bela tozomona ba Kenny, ba Getty, ba Maria, ba Tegra, ba Davina Apwa, ba Linda. Côté kuna pe tozomona tozana bandeko misusu kuna ba Naomi ba Michou ba en tout cas baza vraiment tellement ebele na ndenge ozuaka tant que mama na leki nini o ezaki se batio même scène boye okozala l'aise apeso mutu pasité bande na baleki nini ngako ya baleki oboma ngande la question wana ti omoni malgré bakokabwana mo ezanga tina bango nyonso bozala na bango bien en tout cas azala na baleki misusu très bien
nous allons y aller buzoba te pour nous tout ba camarade à chacha boy o ba baluka na chacha na poto mais na lisano chacha ya kebo non to mona yo te na lisano na ngai mai nano aleka te to baluka ngai vraiment baleke ba respecta nga ta baza côté ni po toza batu voilà mutu na mutu azana côté na ya ko pona mais yebi ke to kutani bo yaya za yaya leka za yaya tamba sangisi bino na musala bo jouer normal aleki na nga bokila lokondo mususu bazali ba respecta nga balinga nga makasi oui parce que bango na bango pe baza na bango passable bon sikoyo na te awa po tozotya sikoyo voilà tota boke ezanga pe mai te de mai wana na citron obwaki yango ozomona nasi naza clair na elambeli na nga vraiment emonana vraiment naza vraiment très clair na elambeli na nga ndunda pe yango yema ok yama ye lamba na dongo yango wana totama liboke botala yango bolanda yango na bokebi voilà. Ok, merci. En tout cas, Maïwana peut tout tirer. Tout ti bon, le quoi comme il a. Et puis na pesa moi explication. Omoni ba ai. Liboke e bonga penza na aite. Ok. Liboke do na cause atamsata mo dembuma. Lokwa na otana ndunda. Mais biso bangala tusala mingi ndembi, litungulu pilipili. Voilà. Ko kata mo tomate mbongo tie bongo. Na moni pe na tangawisi. Na mo tangawisi pona. Tangawisi elongola kama bazé. Olia mbisi oyoka nozete. Voilà. Pona ba biloko. C'est ça. Il faut te expliquer à batu pour mutu so aïe bela tina liboke. Voilà. Échanger à goût. Aïe vraiment ebe na liboke za bien to ko satam satam mbuma moko po yango za nango bien. Voilà. Oti atama dembuma pour ne pas mais matungulu ndembi ezaka bien. Batu musuni si mamsa sala ka ndembi matungulu za vraiment. Ndembi na pilipili na mungu si. En tout cas, Maï na moni tiki yo na no sala vraiment musala na yo na lombango. Merci beaucoup. To pe mana no moi muke exote mike bi bon biso to zui moi pause parce qu'il y a Maï azo continuer kaka ba explication mususu o etikali bande ko balandi. Boko zwa yango tant table et kozala prêt. Donc na yango ya Maï ko telema a robanda ko expliquer biso. Merci beaucoup. Voilà donc en tout cas to tiki yo vraiment to zona no pause. Ya Maï ko bossa na nga pipili to. Na yebi na bokila bokondo. Bokila lokondo. Lokondo nzambe. Wana so na bi lokondo eza lokwa na baki famille lokondo na lingwala. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation, une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Portée par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. Nyonso ba dongo ba pilipili ba ndunda nyonso na sina sukolaki. Siko biso batu mo teme vandi kaka sopela ota mwa mai po ezalaka bien mais nako linga ko katango na minute bo mona nazo tana no mai na biso po liboke esengaka mai soupe
o ndembi na ngai na matungulu. Nakata ndembi matungulu na céleri. Ya moi nazotsa. Awa na liboka na tutaki mwa tangawizi, muscade na ai muke na mungwa na tutaki na tie. Siko na obalolango mwasi faut comprendre que neti banzombo oyo mpe bonga mwa mungwa eyokana. Ata liboka eza bato mosusu bamekaka mengandi na kokama mamba omekana te. Mais aninga siko natia mungwa ezwa pe na ekota mwa na misuni me eleka te kwa. Mungwa eleka te me ekota. Mutulera walia asanti ke mbisa mai ebongaka mwa mungwa ekoti me eleka te. C'est un peu ça. Na ozwa siko mwa huile na tie. Parce que tosala ndunda mwa huile na tie me eleka te. Na esala bino chaque fois. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Lokola nazo sala ngo liboke. Liboke ezalaka lokola ozosala bouillon. Ata oyo sikoyo na ozwa nini na ngai tomate na tuti yango te boyebi nga nalinga mamba olongola tomate poso na tuti. Mais oyo bomona ke na tuti yango te bokomprendre naobanga mbeli eza mbeli moko nasomba esika nazobanga yango makasi. O topesaka bilenge kwa. Po tomate pe epesa sucre, surtout tomate ya mbuma. Epesa biso ka elenge na kati ya liboke na biso ya nzombo. C'est bon. Tokozwa sikoyo pilipili na biso. Bomona pilipili oyo nde yango tokotsa na kati ya comme eza na liboke mosusu bato mosusu baliaka bango pilipili te moyeto tout eza te. Na bato baliaka pilipili tozwa sikoyo totuti to comprendre ka mwasi lero olamba o comprendre ke te namoni mai eza muke po esala soupe. Namoni oyo eza ebele oyo eza boye tomate otsa na légume il faut ezala boye na mwa mai. Alors toleka sikoyo na spectacle ya ko vandisa liboke po tokanga yango. Po tokanga liboke na biso donc il faut vanda likasi vanda bien po epesa biso forme liboke ya bien po biso toza pe kama ba apprenti na maboke. Na kolamba c'est bon na kokanga boyebi kaka. Bon awa moi dongo eza makasi. Nazotsa dongo. Nazokata na misu na bino bomona ke
na dongo na salle yango ata opération moko te mpo mosala bao ndenge eza zei te eza dongo nga na kasi nde otokisa yango epuis otia na kati naotokisa te liboki na nga mpenza yo zela omona ndenge na osala liboki na otia mwa mai na moto etoki donc voilà omoni ifo totalaka biloko moi nde na kati na moni esi mwa mwindu na kati ya omoni mwasi nyonso lere olamba misu fose oyo neti oyo na osanti eza mwa makasi dongo soki ka komosala bazizi na nde ocomprendre ke oyo ekemba so wana obalola yango opota yango osangisi yango epi moto nde esala mosala nango na moto nde kolemba na moto nde kolemba nzombo nde eza neza mo nde naosala boye so otie na moto esalaka neti esali makasi après elembi na moto ayebi te omona asali nzombo elembi te me nzombo eza nango mpe deux sortes ya makasi na ya pete oyo eza nango mpenza ya makasi te oyo eza nango ya makasi te en tout cas osanti dongo apete ekata na mbala moko ya makasi osanti yango kaka oyoka eleli crèche wana ya makasi ope makasi nde liboki na biso eza boye nga alinga otrompe bafani na nga te voilà naza episi mosusu na bakisaka oyo nalinga olakisa bafani te boyebi yango pour ne pas faire la pub naza na episi mosusu na bakisaka ya poisson à Rome donc natiaka mpo opesa biso mwa saveur ya bien quoi donc toyebi tokosaka bafani na biso te manja notiaki nini yebisa moto vérité toza bato ovivre dans ces mondes bilo mosusu eye na bamasuwa banini totie mpe mwa ingrédient parce que tosala légume na kati po epesa biso mpe mwa saveur ya bien ok merci beaucoup naza na bino bon natie mwa ingrédient wana sikoyo monaka bien nafongoli pa misu mso osala bokilo na ngai mama na ngai erataka te acharo atuka biso koto tobalaka bokilo ntono okende na déjà bien formé bien éduqué bien formé kota cuisine simbelanga po bomona ndenge na ota akasa na nga mama ye nalongoli te nzombe po banzete ope yesu na ngai ekabwana katikasi te yango nde nazobanga me bocomprendre ngai baba ngai soki bana mboka te bocomprendre oyo da ese elongwaki ese elongwaki
Donc ezala bakasa faut kotia na calcul faut kotia na calcul nayebi ke naosala de maboke liboke bakasa ya se ezalaka ya likolo mpe ezalaka voilà ada eza makasa se na makasa ya likolo nga nayebi kaka nyonso makasa ezalaka bongo surtout nde naomona ngo minene boye Montréal aza wana je crois que aza na ngai ofaya je crois que Montréal aza na ngai ana besoin vraiment nini na ngai eza mabele te mpo liboke so epe eza nini osanti mabele nazosala koto namoni etike makasa misato te lokwa nasombaki eza 10 yango naosala calcul ya bien oyo evandisa mbisi mpe ezala awa donc c'est comme ça ezala bongo na makambo nyonso calcul fo ezala so calcule te na makambo nyonso calcul fo ezala il faut obligé ozolamba il faut bien calculer bakene sali boye puis bakasa bomwa nde naokabola mitu ezolakisaka bango pena bien pena ozumelaka bango naokabola mitu pour que ezala sika moko te adende eza 10 foti ya 5 awa eleki te eza 5 na kontaki awa nde eleki bandeko ekoki 5 ekoki 5 po ape eza 5 bomwa nde naovandisa yango bolanda sikoyo na ngai elongo bon miniti oyo sikoyo tobanda opération na biso voilà oyo ndunda na biso ndenge olobi ndunda ezala na se wow en tout cas CPI yo raté tolia bien lelo CPI na nga bandeko CPI ya raté arrêter libokios bioke ya ngulu naocalcule mpo nyonso mpe ezala ndenge moko sikoyo tozotia liboke na biso voilà bomoni bien natie bepice na légume te sosi oyo kaka yango nde ekokontamine na légume na biso na maske eloko te nga so na bino maske eloko na wayesa bino ke oyo nasali yango boye lokola eza yango nde makasa toza oblige dongo nde mama dongo dengo elati deya casquette dongo se elati nango elati casquette deja bozomona wana donc bazie ezokita bazie yano ebendaka papa kasi ebendaka fufu Jesus ebendaka kwanga ebendaka fufu donc biso awa moye te CPI na ngai bianca omoni oyo nalambi fufu kaka po tema biso bakina tolela badive fula mpungu mabe tolela badive fula mpungu vraiment wana bomona nde ya maya azosangisa asangisa dongo na bepice epice na dongo ezala deya na kati ya nzombo babakisi kaka ndunda légume eza ya koyinda merci bomoni
Tu as un problème. Elle a calculé. So calculer bien te bon. Ko bitumba ya kokanga ebandi. To yeba skoko ko orienter bakasa na biso bien. Na mona tele ma pona tala ngope na bien bien na jimele. Bakasa minene te bakasa mike. Oh my God. Bakasa roboma biso lelo. Bakasa ikoboma biso lelo. On bakasa faut muter carbone po. Boke sangana. Nasi na zana bino. Quelle que soit difficulté na zana bino. Voilà. Bomona. Ikangami bravo. En tout cas, to beta ta maboko place to zana ndako. To beta vraiment maboko pona ndima kite, to beta pa maboko. Senti hein? Eh, félicitations ya mai. Ngakune na zabo na yebna na loba likasa na msusu leki mulai. Mais ta bonye. Nanya na loba bongo. Donc liboke na biso ekangami. Ekangami ko. Tolonga quand même. Malgré ça nene te. Mais tolonga. C'est bon. En tout cas, vraiment, propriété, tout le monde indindité, à téléma, na kata biloko, na kata bassin, azato, to kupola, ezato. Ya pesa nzungu, bon, mona seconde na okaka maboke libela, parce que il faut na tamai na moto etoki. Oh, tamo suna moto? Oui, na tango. Ya bon moni premier liboke yango. Akangi yango to vandisi yango. Na qu'est-ce qu'on opération ya deuxième liboke. Ni kishu ya Maurice Muteba. Vraiment. Atala wana eti na ngai ngara ba Rihanna Domingos kandela na bino boye. Rihanna Domingos. Wana zana kombo bangolais. Zangolais. Asuka yango wana. Ngara za ya batu nyoso. Vraiment emona na Domingos. Partout. Ana ba camarade nga ba Champs-Élysées. Donc ça pembe à Paris. Vraiment. Wana deuxième liboke na biso bandiko balandi to bosana te. Deuxième liboke ya wana donc ndunda pe yango yo. Il faut batu na biso ba componande to sala. To lia kapé ba biloko ba bilial ya mingi. Mon éteint. Hôtel lo mususu. Vraiment moto obela te. Obela te? Poza bio. Obela te. Obela te poza te mais ça na ka nzoto mais dis-moi soko zolia boye okabwana makambo ebele. Au moins quand on a 45 ans mais yo bima ya bana 12 ans. Ça mon trop. Veille na bana 20 ans. Insolite. 45 ans Marie Jeanne. Li. Likamuna ajo yo. Ya mayo tomboli na maboko. Olakisi na maboko. Kotomba maboko Alexis. Ndenge tombola maboko. Olakisi na liboko na nga yango oyo. Na âge na yo. Problème na tension. Oh. Olobisa ba toi. Bon. Olobisa ba yaya.
Ah, kotumba liboko nde lobisa bato. Lobisa bato makasi. Ya to yeba to mababu ncho bilo bitumba mususu ndoka zande. Eleka kala. Bango bazala ngo kaka. Mama. Je to komi kwa tozo avancer le bata. Moi sonani ndeko nanga oyabe avançons dit. Tema iba difficulté ni okutana na ngona monde ya cinéma oyo. Tant que kangela biso liboki ozo salela biso pour déjà to mona ki explication na deuxième la première liboki na biso et puis bande ko balandi ba comprendre déjà to mekempe ko solo kana lo mbangu kaka ba difficulté ni okutana nango ndezala po yepe bwe mutu mo esika na kati ya nzondi ba beti ope 12 moi po kutana na ba ene o banda ko lula na TV ba beti ope 12 wane zanga ate babetanga na 12 babetanga na 12 aliboso na mona yango tamusu mawa bosa na likambo wana natangi na ndenga mabete mao givul msu ya yebi te na o rappeler kaka na ndenga mabete na ndenga mabete si mutu azwa na ndenga mabe na yebi te menga ntuka na obeta na ndenga mabete Nisinga mona yango bien pour le lope Marisa ne peut comme pesa po basé wana ba coquette ba bazaki na ba osana ba ba okota kota mwana ba nzonzi biso no tokoti pete voilà kwa tuzana longa ya Krista memi biso zaka filme mo ya Janitanga kepoto tinda sikoyo bako mama koma filme mo bo ya Krista mema biso on a mis un pinga qui est pototé. En tout cas, c'est une fille bien. Meta. Tu coûtes en alimenter, tu sois là qui toque, avec ta somme sur la théâtre, quand des alak. Mais à la fin, bah benga na biso. Christian, on a bon belé boy. Christian pas benga so pembeni, wana na ozo na komba Ronaldinho. Ronaldinho bo kende kaka. Forcément bo jouer na bino kaka en tout cas bo jouer na bino kaka nzondi ya kisa peso ba transport ba se wana pe to otaka ba maona musika otaka ba ona musika ba osani toke na biso mais ba coquette ba tikalaka faut bango bazalaka déjà ba coquette ba tikalaka ba jouer na bango na jouer te wana banda jouer na tonalité to banda jouer na wana jouer normal wana zai Ronaldinho siko likamba tonalité oye banda yo no ndenge ni likamba tonalité banda ngaka na film ya leader a pembe kwa président Batista film na Marie-Jeanne Bololé nde ya moni tonalité bon tonalité na banda ngo penze pa papa Jo mais zaka ya basuku zaka bangala te anda sa moko meka ya basuku nde sikoyo Président Batista le basali film ya Marie-Jeanne Bololé ngaku nazala na Brazzaville on a vanda vraiment 2 ans bona Brazza nde na eko na kuti basala ja casting ngape na yitaka wana groupe na biso ba musu ba yaki na ba yaki sima ba yebike nazala na groupe wana même productrice otozalane ba série wana pe ayesa ku président Ronaldinho azonga king Tamba sali ale na ye pinga na meki bomoni deuxième liboke yango wana bon sikoto ke na opération moto Olanda pa na bokebi na chaîne na biso voilà haute bascule Olanda on a haute bascule voilà na matière de famille libota Matière de famille Libota. News. Oh my God. On a haute bascule. Voilà, tout ça fait la matière de famille Libota. Matière de famille Libota. Oh my God. C'est bon. Tout le monde a mabaya na kati ya nzungu otema yozotokisa na mabaya boye. Sobela yango kata. Bakongo babila yango mkata voilà tellement nazala kata wana te ena tema mabaya po egarde ok jusqu'au jota okela
comprendre moi otongo ka mbala mona kati ya mai ezate po moni mai ekoya ko nde toka wana mai ekoya kokota na kati toadeya na soupe il faut moi nde natie mai ebele te tozalaki mai etoka oke ezwa mbala moko banda kosouffle tokotia na lili te sikoyo ezipi po togarde saveur eza mabongo ezikaka po togarde mwa saveur wana motika liboke poyele ezaki na olongola yango nde siko na ota na makala oyo nana te te parce que etoki non te nana besoin oyo mpe etoka bongo na vandisa elingi etoka atuka bandeko balandi bino mo bozomona étape par étape lolenge nini elubu na biso ezosalama lolenge nini makusa mpe toli ezosalama lelo tozalaki bongo toza bongo na Marie Jeanne Bolole donc toza na liboke ya nzombo basangisango na légume na dongo bomoi ndenge abandaki donc ndenge aye mpe kotiaka na kati ya nzungu tomoni atie ndenge ye moko aexplike donc nyonso wana tokozongo kaka donc toza na table yanga moyena banda koexplike badetail vraiment eza te ya mayinde kaka eza donc na tiki yo lisusu ocontinue kaka na oya lisusu. Ok, merci beaucoup. D'accord. On fan, donc on est ensemble. Tout la belongo na bino des kaka. Bino bo la tsanga et la belinga pena la tsabino. Les ala bien dans to sunga na bongo na vie. Moi ce que du boké na biso. Mai pour mai silaki na baksa moi mke pour tout ça mai mingi te. Mai sa ko ko diminuer na baksa susu mo ndamba mai. Po na comprendre que liboke ebele siko na temps oyo na siso botali bomona mama eza muke mai wana kaso ekauki mbala moko na tiene tumbele nde mo pe awa nzungu ekotoko toujours tozaka ba mai wana ekauka après totiango siko na moto na makala bingo na biso tokolia yango pembeni manda olongo ya poso me champagne ya bio ya maïta na okala na poso biso siko toyeba te. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation, une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Binzo ezaka mwende tosalaka nino pose de tosala makokolo pende tosala mbinzo ezala nango na mosala mpenza te ka teka na mai bongo efandi na mai sitika eleba sukoli kaka elemba kobo mbinzo eza ya sika ya makasi eza mpenza na mona mwa kitoko eza ya sika kambo ata na problème te abamoka na tia mai moko na tie mai etoki tina lelo ekauka nde sikoyo tobaoyoka nde ezala tuna biso kuna amoni oke na biso kuna mai esili ok, wow. Chance nataki. Bilo mumbo umona. Ko fire. Chance nataki banzete hein. Oh mimango. Malembe vraiment. On comprend que nzete ndezi. Nzete kutile bandiko ziba. Demo pena a.
Bon. Ah, ndesco étape à souka. Voilà. Étape la biso souka nde yango yo pour les boki na biso ça ni ebela. Moko na tuta. S'il te plaît ma chérie. La pesa tu. Ça nous va bien na taka mbala moko. La moko. Bon, quand on a la moto, ça m'a cassé, c'est qu'il faut tout diminuer. Ah, on a la moto pète et on a mon ami pour monter. On a ça comme maille, ça monte à maille et tout ensemble. C'est oui. Après il y a mon l'air et kauka mi kalingi. Ok. Voilà, biso pe moezanga. Exact. Calcule toujours. Voilà. Entre tension et Voilà. réflexion, Balanza kanga pour tout on a dit pour maman. la vérité prend forme. Rendez-vous biso na bino na table. Ils parlent fort, ne disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires. Nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic les mensonges se propagent. Mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau. Seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. Oh, je bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Des promesses peintes sur du vent, des leaders aveugles mais toujours convaincants. La justice se vend, la morale s'efface, mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir, on questionne ceux qu'ils veulent faire taire. Chaque silence est une blessure, mais la parole éclaire les fissures. Ils crient amen pour mieux dominer, transformant les hôtels en scènes de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe, c'est un feu discret qui guide dans le flux. Entre rite et vérité travestie, on cherche Dieu sous les hypocrisies. Pas besoin de titre ni de toge dorée, quand la sagesse naît des cœurs blessés. Haute bascule, voix contre la dérive, là où les mots deviennent des cibles. Entre-temps, son et vérité fragile. C'est ici que l'esprit prend racine. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Des promesses peintes
peinte sur du vent. Des leaders aveugles mais toujours convaincants. La justice se vend, la morale s'efface, mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir, on questionne ceux qu'ils veulent faire taire. Chaque silence est une blessure, mais la parole éclaire les fissures. Ils crient amen pour mieux dominer, transformant les hôtels en scènes de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe, c'est un feu discret qui guide dans le flux. Entre rite et vérité travestie, on cherche Dieu sous les hypocrisies. Pas besoin de titre ni de toge dorée, quand la sagesse naît des cœurs blessés. Haute bascule, voix contre la dérive, là où les mots deviennent des cibles. Entre-temps, son et vérité fragile, c'est ici que l'esprit prend racine. Voilà, donc Elubou na biso bino mo bomoni ndenge maman Marie-Jeanne Bololé a outi ko préparer ndenge expliquaki na ebandeli lolenge nini ya kosala liboke ya nzombo pena na légumes. Voilà, bomona ndenga sangisaki ngona légumes et puis atielaki biso lisusu dongo wa bakisi ade amiangeli yango lisusu ba épices bandeko balandi. Donc eza vraiment kaka somo askoto leki na étape mosusu bomoni penenga uti kosala bomoni liboke na biso lolenge nini ebeli bomoni ndenge nini kwanga na biso makemba liboke oyo mama Marie-Jeanne liboke oyo tokolia ngona nini na bosana ko tuna. En tout cas liboke na biso tokolia ngona kwanga na makemba na fufu comme d'hab. Voilà. Donc eliama na on eloko nyonso. Eliama na on eloko nyonso baba eza bato balinga kolia loso pa kolia na loso ça ne dérange pas parce que kotindunda voilà. Otoki otena likola loso oliango calmement. Voilà. Mais le loso tolia on a kwanga makemba. Na ebite bonde na mona ka bato bazaza c'est que fufu pe koliama. Onga na osimba lelo fufu te. Osimba lelo fufu te na voilà. Babi mbota maela muna gazi comme en tout cas ces pays Darling Love, ces pays de la presse. Ah Seigneur. Darling Love, coordonnatrice. Darling. Tu as raté hein. Il y a vraiment les lois à la poste à la prière mais malheureusement donc. Love ces pays OK. Boum. Merci. Voilà, en tout cas, bon appétit à tous. Babi, Babi, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, Malayasima, tu écoutes analyse. Ouais. Ouais. Marichou. Marichou. La charmante. Marichou, donc il y a Boezalate. Naina kende wapi. Bébé na kende wapi. Na kende wapi. Qui commande au lait. Aussi, ne vendez téléphone. Na kozongo na forme nyonso na kozongo na fufu na kozongo na makemba na kozongo na kwa zona yo bébé bébé zona yo ça le gim il faut les penzo ka le gim ndenge ezali na tsambinzo mukie Zangashu. Elo toko kanga mango na nzuta. Baba mabie. Nanzuta. Boko kanga bango wapi? Nanzuta. Eza lokola dikofi tu yekola kina kananga. C'est bon. Yo to ye defo aux astuces. Olinga ape bio. Moko c'est bon. Ma charo. Encore yo bando yo mbes. Na komeka on a forme nyonso. Na tsa kombe. Te ekoki na mbo. Ekoki. OK. Na komeka on a forme nyonso. Oyebi pe ande ba degustaka. Ezala baninga musuto kenda ba Dubai ba tonsa bloke bebe na sani. Ba moyi mundu alambi tsaki madeso. Yo ebi nonde tsaki madeso natsa muteke? Fufu. Oyebi nondenge mundela ambi tsaki madeso te. Ye wana tusabo. Oh fire. Te tusabo. To bebi sa décoration te. C'est bon. Piment
Ayo lia pimate, hein? Bon appétit. Il y a une fourchette nambeli. Chachou. La bassou. La bassou. La bassou. La bassou ya zabiloko. La bassou ya zabiloko maana ngai ya zabiloko. Sasa eh. Eh mono komikiti so. La bassou. Demanga za musakata. Dona ole siko biloko o maman Marie-Jeanne Bola lambi. Franchement, biloko esengaka foka boya awa. Il n'y a rien à dire, mais Yo lia pipite. tout dedans. Thank you very much. You give me this one is the what? That? Not this? You eat that? Yeah. Minzo, no? Yeah. It's beautiful. Yeah. That food. Yeah. You put more for the banana plantains. It's beautiful. Eh, moutekios. No, pas des moutekios. You eat not the moutekios? No. Okay. Kwangish, I give you 4 kwangish. 3, 4. 3? Yeah, 3 is fine. No, 4. 4? Yeah, I'm hungry. Okay, good. Yeah, Appetite. What's the thing? It's finished. This is what? No. This is. Me, I want to give. It's all of day. Okay. The chill. I want to give this one. Is what this one? I don't know. You give me too small. A toothpick. Yeah, good. Give me too small. I want to say this one. Please. I'll say please, my sister. Excuse me, you eat? Yeah, if you finish, you coming. Yeah, okay. Thank you. Please, mister. Yeah, okay, thank you. Take that. It's the soleil. Yeah, it's the soleil. Okay, yeah, good. Thank you. Enjoy your food. Thank you very much. Good appetite. Thank you. Enjoy your food. Mama. Bon appétit en anglais, enjoy food. Enjoy your food. I speak. Enjoy food. I speak English small. Yeah. Yes. I'm Dendester. You don't know speak English. English is beautiful. You eat that? Moko kaka. Banana plantain. Nani ngaluka pa makemba oyo ya couleur ya kitoko. Ya lai. Merci. Kwanga te. De kwanga. Bébé, nata so pipi la mai. Atuka ndiko balanzinga na mukongo. Mukongo tu. Mukongo pilipili. Fourchette eza wana. Boli atana ba fourchette s'il vous plaît. La bachou? Yaza bloc. Yaza biloko. Eh, chinois. Eh, chinois no zelei. Mais Sabino, réalisateur na nganda ozela. Oh mon chinois noir. Olia kambinzo. Mbinzo robo mabe aluminium ya ngolo. Et coquille yo bo vitamine. Piment, ok. Nini, ma fufu? Mets ton mélange. Quel bas. Ba na boto mono ya boto na meka mono ko tika boto. Nga lamba biloko bamba lamba wana te. Monotonie mais kande olamba ilobi nga te. Nga na sanzaka. Oma biloko ya mena lambi yango autrement quoi. Je ne suis pas comme eux. Eh. Wana ngai ba olanda ngai. Konga natilaki o déjà makemba. Mélange tout. Et si la paix, hein? Oui, ça va finir. Fourchette ya mwana. Non, je vais manger avec main. Bonheur.
Bonheur, motema ya Manuela Crispin. Motema Manuela Crispin. Voici Nzombe. C'est mec international. On a perdu. Merci d'ailleurs. Je vous aime. Nous t'aimons aussi. Oh. Nous t'adorons. Non. Avec caméraman à Moussouni. Avec un caméraman à Moussouni. Oh là là, on mange en famille. On mange. Oh là là. Oh là là. Hmm? Oh là là. Ah bah c'est. Oh la nini. Tout ça pour. Eh, caméra Moussouni. Oh. Là, tu colles ma sécurité la caméraman na biso. Tu manges le piment? Je mange le piment, c'est clairement. Quoi, les foufous? Le manioc, c'est foufou. Nebi olinga foufou. Simba bien. Ah, parce que nga saïna nga gouvernement zolingo sombela banzungu te bo basali. Quoi, banane plantain? Mais ouais, vas-y. Moko? Là, c'est quoi? On s'en fout, mais... Bon appétit. Solo? Ouais, ça au moins c'est bon. Hein? Les solo, hein? Mais après ça, on a dit bichoukoulou. Bichoukoulou, ok. Bon appétit. Bichoukoulou, c'est bon. Bon appétit. La bachou? La bachou. Oh, sinon, ça l'est. Noëlla? Moi, ça, c'est... Babombe. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, mais disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires, nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent, mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau, seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. On bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Des promesses peintes sur du vent, des leaders aveugles mais toujours convaincants. La justice se vend, la morale s'efface, mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir, on questionne ceux qu'ils veulent faire taire. Chaque silence est une blessure, mais la parole éclaire les fissures. Ils crient amen pour mieux dominer, transformant les hôtels en scènes de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe, c'est un feu discret qui guide dans le flux. Entre rite et vérité travestie, on cherche Dieu sous les hypocrisies. Pas besoin de titre ni de toge dorée, quand la sagesse naît des cœurs blessés. Haute bascule, voix contre la dérive, là où les mots deviennent des cibles. Entre-temps, son et vérité fragile. C'est ici que l'esprit prend racine. C'est ici que la pensée devient libre. Des
promesses peintes sur du vent. Des leaders aveugles mais toujours convaincants. La justice se vend, la morale s'efface, mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir, on questionne ceux qu'ils veulent faire taire. Chaque silence est une blessure, mais la parole éclaire les fissures. Ils crient amen pour mieux dominer, transformant les hôtels en scènes de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe, c'est un feu discret qui guide dans le flux. Entre rite et vérité travestie, on cherche Dieu sous les hypocrisies. Pas besoin de titre ni de toge dorée, quand la sagesse naît des cœurs blessés. Haute bascule, voix contre la dérive, là où les mots deviennent des cibles. Entre-temps, son et vérité fragile, c'est ici que l'esprit prend racine.